imbécile, magoulin, voyou, couillon, race de vipères, conducteur d'aveugle. Magoulin, voyou, couillon, race de vipères, conducteur d'aveugle. Deko bozali komona tout en vengele, bien libandi, kombo na ye, Nyati Mambwa, alias Fashion. Kolanda vengele oyote, na libandi, nzokande, azabongo, fa kwa. Kokamwa parmi bakinape oyo bakangaka batu yepe azali na équipe na mobimba alata kabongo kagul bien na kata catch bazali kotambola na sima Asher tope Anthony na mupanja Anthony mwasi na bango Dina ya mwasi ya Zara na chombo azofina liboso ndeko o bazana yenda zalaka soki bamoni mutu na re azokangisa taxi yo soko tali boyo lobi bana mwana mwasi seke baba tumabete kokota kaka boye mbala moko Anthony a changé place aye na gauche e bongo azaki liboso ya zongi na sima mwana mwasi aleki liboso mbala moko Fashion alati kagul ba changer destination ba matisi musique ba ocha pena musique wana ya reggae ezo swabino matoi na kati babandi kofuye yo ba kokende na yo ti na destination inconnue ba yibiyo yo kaninga bazo pesa explication ya biloko basalaka na kitu na chauffeur liboso ba na personne na kitu no il y a liboso ava kitu no Anthony to Asher pizza sima mwasi na puisque avant qu'on va commencer na katikati to tiki taso moko pona kinyati oyo akota siko il liboso on les ameni azoko sa ko sur le téléphone on sait pas non sauf qu'il y a petit yo sali et azalaki bana pour soutenir kokabwa bandeko oyo bakota pena bakopie ba organe balongolaka batu batonfi balongolaka batu bare na mabiaka la pesto sakani ekei yoka bango ila mobaki na maibo soki ekonke ya kolongola bare solo ndongo touré nzo ndongo la tika ngoti donc il faut qu'on lise ça nzo touré kokamwa miba
mobali kitoko boye soki otali alati veste olobi vraiment oyo un bon tonton na libandi ya mbongo nzoka nde fa quoi kinaper kokamwa ndenge bakangi bango boye baoloba na bango pe musana bango na calme nyonso bayeba teke na sima nango vungule ezela bango bino biso asir ekei Kimbangu, Alopi Bakolonga, Nengo Yotokobola, Lambo Peneso, Elena Beotuna, Bakoluba, Nenge Yakombato, Nengo Yotokobola, Lambo Peneso, Elena Beotuna, Bakoluba, Nenge Yakombato. Nengo yotokobola, lambo kanyaso, elema peotuna, bakoloba, tenge akombato. Nengo yotokobola, lambo kanyaso, elema peotuna, bakoloba, tenge akombato. Leta na komi na bangala na koti na wenza bangala. Na koti na wenza bangala na tunnel aveni moko eza bukeza discontinu. Liboso kuna suki terrasse ya mai. Alobiko baluka awa gare. Na baluki pe na gare, il y avait 4 parcelles. Eza ke ba parcelle ya bato. Bafandaka silence mpe ezalaka. Siko namona kiri bazala kobima mpo bake komema biloko natalika boye namoni gare. Ça va, kamoni. Papa wana abimina ekiri na ye. Sikoyo bon, nga nazo comprendre que peut-être passager quoi. Aye wana. Nga se wana fongolaki porteur na zelaka nga se non mon frère kita yozo biloko ozela bazo komema. Ah c'est pas grave. Baye mala moko l'état na moni ye pona yebi. Na yebi a chauffeur taxi même pour ça la na ye peine à ça taxi. Mais et là comme si na Monica croyait que bazo linka les gens ba linka na bango ayo build aye mbabo na nzoto na nga kanginga na kingo mbala ba saisir nga ba saisir nga oh kubona non na sali nini ba saisir nga ba zali 4 personnes ba saisir nga ba tinga na se ya mutuka ba meminga ba tinga sima ba masi ba vitre ba tinga drogue et tanga ba tinga drogue nyonse tikalaki na yeba risusuté ba ke obwaka nga na poilo na kota libongo de bangala ibongo bakena libongo kuna babwakinga leta babwakinga bakomparaki na kufi déjà bayebaki na kufi drogue ezwaki mpona melaka eloko te ezwinga pena bake babwakinga leta babwakinga ye bazomotuka bakeni nazotala na telefone nazomona bazosaisir bato nalukaka ye namona ye sute na perda connaissance nayebaka te sute donc nazali na problème nazwi baso médicaux l'état ke namoni na téléphone na ngai ba publier ba criminel oh natalika boy namoni elongi na ngi madame tala mwana joyo tusalaka na ye tusalaka na oh na yebiye na sakombi ayaka boy ala taxman là précisément mais ye wana yaki l'état ba sizinga alati eloko na ye na elongi azipaki elongi bala moko ba sizinga basalinga oh ba kosala nga ba ke ko bwaka ngai
l'état na moni na yembangu na se présenter jeu de plaque na numéro ya nini ya carte rose na za nango a volet jaune ezali awa na yebite mutuka nanga eza na maboko na soki ateka soki ezali na ye pona zo mutuka nanga na maboko na ye. Le tribunal appelle à la barre la partie civile Yeli Griffin. Le tribunal appelle sur Malo. Oyebisa ye makambo nini elekelaki yo ezalaki wapi nani asalaki yango na ngonga nini bisika nini. Bon, ezalaki mkola dimanche ya le 18 juin. Mkola dimanche ya le 18 juin vers 14h-15h. Na wapula na komi na komi na ngaba na wabonge super lemba. Jeune Paul. Jeune Paul. Bon. Aye comment nani? Yo comment nani? Hervé nani? Manginda oui. Abisingai kendo tikanga na super nga moko na da pressé. Na tomboli pe to bando kende to komi super te abimasa na ba selongo ko tanga na direction tekeli. Ça va to ko tanga direction tekeli. Tant to kona direction. Mademoiselle Eliana, na kati ya groupe oyo oyebi nani? Redana Big Boy. Oyebi nani? Redana Big Boy. Tombola micro. Redana Big Boy. Oyebi Big Boy ndeni? Grâce à une connaissance à moi. Pardon? Grâce à une connaissance à moi. Une connaissance à toi. Big Boy asara busani. Je l'ai appris quand on m'a arrêté que c'était un criminel, mais avant je savais pas. Vous l'avez appris quand? Quand on m'a arrêté. Bien avant, vous ne saviez pas ce qu'il faisait dans la vie. Non. Et vous avez participé à combien d'opérations? Aucun. Aucune opération? Aucune. Et comment vous avez arrêté? Je sais pas. Vous avez été arrêté où? Dans quelles circonstances? À la maison. À la maison? Chez vous? J'étais chez une amie à Bandal et vers 5h du matin, on est directement venu m'arrêter. Et quand on vous a arrêté, on vous a dit quoi? On m'a dit que j'étais une voleuse, une criminelle. On a commencé à me taper, j'ai pas compris. On t'a arrêté à quelle heure? À 5h. Et tu faisais quoi chez ton ami? Je dormais. Tu dormais chez ton ami? Oui. Tu as l'habitude de dormir là-bas? Oui, des fois. Des fois tu dors là-bas? Oui. Tu es vraiment sûr que tu n'as participé à aucun crime? Sûre et certaine. Tu as été entendu, non? À l'Ipékin? Oui. Tu reconnais tes déclarations? Oui. Oui. Vous avez comparé à l'Ipékin. Eliana. Oui. Olobi bakanga kiyo pona nini? Bakanga Bakanga n'a évité pour Annie Bakanga. Quand ils sont arrivés, ils m'ont dit que j'étais une criminelle. Voilà. Tango Sambaki pa OPJ, na Ipékin, Oui. na Pekrim. Oui. Olobaki bakanga kiyo Big Boys. Attends. Qui vous a complice et enlèvement pour ça opération ensemble. Oui, parce qu'on avait des différends nous deux. Vous avez des différents? Oui. Est-ce que Oyebi Betope Eloy? Non, je ne les connaissais pas. Vous l'avez connu quand? Quand je suis arrivée à la Pécrime,
Je l'ai vu une fois, le jour où on était avec lui et ma connaissance. Et quand on est arrivé à l'Ipekin, c'est le jour où je l'ai revu. Tu peux soulever le micro, hein, comme ça on va t'entendre. Oui. Tu peux reprendre ce que tu as dit? J'ai dit je ne le connaissais pas, mais je l'ai déjà vu une fois avec lui, le jour où je l'ai connu à Bandal, grâce à ma connaissance. Et après, je l'ai revu le jour où on m'a arrêté. C'est le jour où je l'ai revu. Avant ça, après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Comparez le prévenu Ngala, Lomama, Christian, à la barre. Prévenu Ngala. Yo mototanga ki kombo ya mademoiselle Lebeni. Il y a Mbouila Eliana comme complice dans l'enlèvement. Oui, voilà. Dans l'opération, il y a Joarol. A Joarol te azala pété. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, Madame et Monsieur du tribunal, je voudrais inviter votre tribunal à suivre de près ce que Big Boy est en train de déclarer. C'est un manipulateur. Et vous constaterez que